atikali kaka actrice comédienne a joué pas na yo, a joué pas na ye, a joué pas na ye kuna. Te posa si la qui a joué azana ka unique ya SB. OK, linda nenga azana za famille na. Après la posa a pas si la si l'OPC mukie akeba Belleville apesi. Ozo point akeba na luna apesi. O Belleville atape carrière na yanje, atape carrière na ye. Comprends? Yamba yamba batu a sengi pardon a humilité à côté la file ou comment tout est jusqu'à ma proposition pas mon ma bête talingate ici pas de tout président de la Songeli il va nous finir ma case oyo ba bengi tata mo stabino kwali a finga alata ma finga ate alata pour ma famille tata moi si bizarre te aza bon muta tata moi si bizarre te ba umba ya ba proposer si la to finga ye pas ndima ba bongo siko yango eza le biche de kiti kasi yango na eloko mimi hekisa chaîne yango na tango na biso ke ba mesani si ba abakouk inconscient na matembele muko kokota wana pona ndeso olinga muti pardon, on se met kilo na ekuna, a humilité mon pote de la fille. Elle se fait un beauté, ibutu, oili bisoni. Phénomène noana. Et ça n'est pas si la congue on peut jouer, n'a pas de comme ou comment. Je ne pense pas. Les abakos posaient des questions comme moi et on aura une très bonne réponse. Salaire ya mafinga obozo finga ka mwana nzambe mwana oyo donc chaîne ya mams ndenge tandra o ndenge zotala mate ndenge zokita boye eza na ngopona teke o batu mo basengi pardon ba yete batampoka ba yete eza ya liboso eza po bozo finga mwana nzambe bozo finga mutu oyo a edaka ba orphelin lokola biso ozoko keba na obefia longolela obilamba te po lokola yo omona mutakala ya collègue ya mama na bino yango lingo ya na tefe po ya kosaka na belvi ozoya ko oyake bosala sila mabe boye balukaka mutu boye te sila finga mande belvi finga biso famille bota toyaka nde ko répondre Gaïta aux Andégounanga vous avez Moutoyo aux autres réfléchir bien enfin avant de l'école si la Bundis était Aza commis Bundisa sans les savoir Bandela et ça le roi Mouton dans la inconscient Bandela Aza commis Bundisa sans les savoir et ça le roi Mouton Aza la kindoki moko inconscient donc ça les loro moko boy il y a ce monde moi ça bien ils ont détruit modelo batu baleza bakuku bafinga sile mais bafinga belvi yo moni yango te yo ya kobimisa oya kobimisa sile aza victime nana osambwa na minute oyo balatisi belvi eloko eza ya ye te manto eza ya ye te balatisi ya bakangisa eki lesbienne si la femme libre a femme seule mais belvi eza femme mariée mwasa mutu ana ba belle famille tango bayoka biloko wana na TV batu baomona ndeni papier oyo ya badepense oyo osalaka na filme wana parce que nalandi badire no bientôt baodéclare droit d'auteur bwana pasi mpe naka belvi obino bofinga mutakisi lesbienne bozoka kodéclare mbongo masumu eloko yo lelo olela droit d'auteur soki tembe funda belvi na YouTube soki pene ozo reconnaître yo koma ndenga na yebeli film eza yo tournisaki oyo kopesa na Candy Star na yebite ngana yebisa kabino metwa bete yo bela on est c'est comme ça pesa ki idée pesa na ye mais na yebisa kabino metwa belvi kandi soko kangele bisika solo nyezali opesika 30 minutes abimelo no film
soki belve ari butu mosusu aka soifa bon nayebi te soife te mais so belve ari bato mosusu akobana po komi mpe lelo akomi koteka akomi atekeleli yo akomi atekeli yana bato mosusu belve kandi atekeli mo malinga oloba atekeli yo kaka mais sango batekeli yo filme comprendre akombaka bafilme na ye moko aza na bato mosusu ya mayele soki ye akomi bango bapesi baidea te mpasi aboye peut-être ta mosusu belve akomi filme na ye moko ye te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox, papa Koulouta, famille Libota, Nabata Kouara Bomoni Toza toujours, Nabakou conscient, Oyo, à Kotibino Mintema, Oyo pe Babakou Msuba o Sepela Naye, Oyo pe Babakou Msuba o Fingaye, et ya lobi ba o bazo Fingaye, baza inconscient, Babakou, et Bisso, Toza Wanaka Pona Osala Musala. Merci beaucoup, Nabino, tout besoin d'Abisso na Active Final Télévision. Active Final Télévision, abonnez-nous surtout à Active Final Télévision, tu peux sinon bambote ebele partout au Bozali, émission Nabino Oyo, Masolo ya tige. Masolo ya tige, tozala kawana ka pona ko betela Nabino Masolo ya tige ezaka émission Oyo, tolobelaka aba artiste et comédien ainsi que Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, Mama Mama Morote et moi sur Azofinga Mama Kass na internet, mais Nzambe ya lola so sala kaka toujours azala na makasi. Merci beaucoup na bino tout botel la biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na bandeko tout bolandaka. Papa Koulouta famille Libota bolandaka abaku conscient. Merci beaucoup na bino nyonso tout oyo bozolanda biso bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Active Final Télévision. To pesi mbote na initiateur ya chaîne oyo monsieur M Musala Nzambe ba mbote na yo ebele vraiment esika ozwa minzamba lola abatela yo parce que soki yo te mais tout ça awana Active Final Télévision te. Merci beaucoup na ba famille Bota nyonso. Merci beaucoup na ba maman ya famille Bota nyonso pour bondela kapona belle vie. Pour bo sambela kapona belle vie kandi nzamba lola apambola bino. Alors, tozo solo lelo masolo tige to kobanda lelo premier sujet na biso prière munene o belle vie kandi lo bazaki nango kokumisa nzambe asilisi film na ye oyo aute ko sala de doc oyo film botali yango ezana makambu et un impact lelo tige eza système akovanda to solo lelo prière oyo to tchela bino pene na zolo babo déjà prière maman Belvi Kandi azaki lobby en ligne. J'espère que ba fan nyonso bozaki na live wana bomonaki yé prière ou rien. Donc to solo la prière et puis to solo la par rapport à film Asika ezo banda film Asika oyo eluki problème en tout cas abaku conscient lelo photo solo makasi Linda azo sala batu pasi makasi Linda luki ba problème Linda oyo a joué par Belvi Kandi Linda oyo a déclaré qu'il y a bien ça a besoin à tourner ba film partout to eba ki azaki pa ndeko na biso mams mais lelo Linda babaku ke belé na Facebook kutunga na publier et belé bazo finga ye et bato moni batindi même na kulutu na ye ndeko na biso moko asala théâtre to kotanga communauté poto fula yete abanda pe théâtre kala ayeko tout télé bordir mais Linda sali na film oyo dessert rival film oyo zo banda na impact na idéologie ngaye tige ateza na se mais to kosala toujours masolo ya tige ndenge zalaka voilà to solo là par rapport à film et puis to solo là audio moko munene circuler na internet tendresse oyo babengaka tata mwasi bisalu azoloba na bakouk chaîne Kiti chaîne Betty shit libre chaîne batu ba yesika o basengaki ba pardon ba na mpoka ba na boye ba na baye chaîne zotala maté au moment okutu toyokaki lobby ba chaîne na bango moko pe e boujaki mwa muke parce que c'est comme si on dirait pas bouger qui va chaîne na bango balingi ko sala promotion te mais bazotanga kombo ya mams pamba bazo sala promotion te et puis to ko sola likam oyo ya mwana ya ser na biso oyo azape ser na yo o azali bio pozali abaku conscient
Gaïta mon frère on a passé ba mbote belé et mon biso ba famille bota ta to yaka ndenge Gaïta bibi bongo to koya ko finga Gaïta te to koya ko talisaka Gaïta mai o ya lobby ya solo na ya lokuta to kotala mon amir awa abaku conscient mbote na yo. Ouais, mbote na yo papa Kulutu ya famille bota on nous mesana Jerry Kobetox à chaque fois na les kaka na lingana pesa merci parce que moni kupesa mutu occasion pour na kolega émission ils en 120 tika na pesa merci tika na pesa merci na le boss patron artiste final pasta monsieur M pasta bambote no trop na yebi li bonne li na ngeko sala pour l'anniversaire na le 11 novembre bambote no bisiko zali bambote na babaku conscient nyonso na pesi bino bambote bisika boza bambote na bana famille bota nyonso na lela bino ya trop na zomona ba commentaire en tout cas merci vraiment na maman Belvi Kandi oyo vraiment azaki lobi na prière azaki lobi na prière na moi lo sambo sentir bien que moi na nzambe sati nzambe na sati muto to sambela zo begete na zo sambela pena po ayebi lo sambo po muto yebi lo sambo ta ko tatoni vous comprenez ayebi lo sambo en tout cas merci en tout cas vraiment des docs na l'année longo lisusu bien en tout cas des docs c'est vraiment mystique ba onja wa en tout cas na biso eza somme trop na moni et teibiso et puis film wana il faut la peine na prière omoni lelo voilà misala ya ça lelo nayebi ki opposer la question mais na bien expliquer na batu lelo omoni des docs elaxi biso que oui to ke begis to sambela mais spiritualité c'est loko mususu le yo okende o te papa so triki biloko mais na spiritualité papa amino biloko ya sala yo yebite azana ba nyonga batu ozo comprendre yo siko tellement kika okenga na biloko na kimosuni nyonso oke oyebite nzoka ne papa amino za ba nyongo yo ke soni si muto papa amino tika biloko lelo tala muto na baluki atineli mona na yo molimo ya mboa ozo comprendre donc été biso pena là c'est faut ko kota na dimension mususu ya spiritualité na nenga ki bonzambe pour muto yozo kende ozo kende ko affronter tozo muto ko kende place moko boy oyebi niveau spiritualité ya zana ngote oyebi ngote à toi merci vraiment na ebité kandi na ebisa bino Belvi Kandi atotike na wese pembe ni sola nyeza au PC 30 minutes au komaka biloko zo koma nzamba baxile mayele o eza bordire bazolinga des abordi des affaires mais pourquoi to lingi vérité té pour eloko ya pesi na comprendre même maman biso mukolo maman Bernadette à comprendre lobi pour bango pe série moko eloko wana elinga ke komela bango na famille na bota botata na bango donc maman Bernadette pour maman biso da mutalo sambo mondimi monene ya bima donc atanga atala ki théâtre on a des docs en tout cas nous ko biso malé longo na maman donc na ngoli Belvi Belvi Kandi azana mutu voilà Belvi Kandi azana mutu la maman chérie à moi si bo telema maman José Lusadisu, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Tulomba, maman Fifi Makuta depuis États-Unis, Juanito Esther depuis Égypte, Botelema, maman famille Bota, ma Bondeli, Botelema, Gigi Katema depuis Arabie Saoudite, diplomate, Botelema, Mamita Dina de Belgique, Botelema, Bombole, na mon anniversaire, on est récemment, awa, Bombole, Abisomoko, Gina Mabiala, na Fortina, Botelema, na Mabondeli. Belvi Kandi, les loyaux, bazo finir internet, bazo lo batou, mais tout le monde est en prière, azo continuer na prière, azo sambelanae, et puis film sili, il faut prière. Alors tout sur l'ana nous film asika parce que les loyaux peut-être okende pena na lombango. Film asika dessert rival. Dessert rival, tout le monde a déjà participation, il y a Linda. Linda oyo toyebi bien azaki na SB, mais batu balobaka artiste comme des totika bango bazala libre ba tourner partout mais problème il y a Linda ata bandeko bazo wanga nango na cesse ba ofinga na cesse bazo tinda batu ba finga Linda prévane ndeko na ye Kulutu na ye o asala pe théâtre na koyebiso comme na libanda pour na kati na boy na fula ye na linga pe o chai na miniature te aza sans impact sans idéologie ayaki pona ko loba mabe pona Linda participation na film oyo de ses rivales et Luki ba problème ko finga Belvi sous ce mati makasi analyse nini so ça moni le loto na Jerry Kobetox presque batu ebele oyo surtout ba lobela mams basabe inconscient quand elle continue à koloba mutu wa Linda aza libre bilote mbobota e ana famille na e auta pe pas dina azara pas dina azano sa makamne aza libre le loso Linda se décider so ake sala
na nini et pas moi Belvi Kandine na Bella production ma beni nezali ozo reprendre Linda azalaki kuna beaucoup mais na moni ba occupé pe na gasbité pour baza mi balé baza moi mi balé ko tout kasi baby ke Linda za mais baby ke Linda tout na bien makamuso za na kati wana te kasi on dirait c'est comme si c'est un problème sous pour niveau bazo finga bana musupe ba kenda ba jouer quelque part si la mais la ligne des autres surtout si la yemo ko passe pour Linda za actrice mo ba jouer bien bandela nanu nani azoka passe si la passe ko passe et ça la capacité kobé elle refandi bo perdre mutu moko bo no sa no mais alongwete alobi atikali kaka actrice comédienne a joué pas na yo a joué pas na ye a joué pas na ye kuna te possède si la qui a joué azala ka unique ya SB OK Linda nenga za na famille na après la possède a pas si la si le PC mukie akeba Belvi a PC ozo reprendre akeba na le PC o Belvi atape carrière na yanje atape carrière na ye on comprend surtout les lots pourquoi pas tourner pas Belvi za na bato belé azana ba abonné bela leki ba tena ba actrice nyonso o ba za ba chaîne Belvi za numéro so soki pe yozo ke OK pas Belvi te otira pas si la o si la loza ba faillite na ba nini yo abaku ko lo ba bongo mais faut te le vérité pourquoi to ko sarga bato le los Belsi là ana mo faillite mais faut que a beti ba Belvi a beti ba dinana a beti ba muto etela ke pe a royé pourquoi pas le lopé to moni pe artiste final pe mo sala a beti pe partie finale ozo reprendre hasard actrice hasard pour ça c'est pas nuit à ça va m'embelé ozo reprendre mais pourquoi pas tirer la place mon côté bon condamner moi na bato mais le lot to mona ki langage mo ba yaki nango Belvi bato nyoso bazo longwa mais to moni na ngambu ya famille bote sali pas cité parce que bato pe ba longwa ki wana bazaba tolo ba pena bazaba terre penda de sous te ba yaki ndek ba komaki ba jalelo ya Belvi mais ba comme ça qui on dirait problème Belvi a koi bato nyoso ba longwe mais le lot Linda kaka a osala pasi makasi bongo pourquoi kasi on a bisoté il fallait pas jouer il fallait pas Linda azala mutu ya bato nyonso na ndenge ba voilà la propriété pomoni ba uto comme ça tala bango pona bango erani so amwili kamo Linda sali fo ba banyo matsango ba po ani ba garder kaka to mona mo ata Linda beta mala compagnie amoni okasa soki ndenge nini ba tout ça ba biloko boya ba chaba nini aleki nini po ok Linda po Linda ezala na idée na été ke ninga sali clip bongo ba comprendre ba bela ba comprendre ba ici péchanga bango ba sala ka bongo pona ko kanga ye ba tombola kaye bo Linda kenete mais encore Linda za propriété privée ya mututé Linda za pona aza actrice comédien donc ba nyonso ba benga ya talelo ba Pierrot ba nani ba bengi ba gesho a okende poza wana poza na musala na ye ozo prendre yango moni to pesa bango pasi bazo finga silité na yebisio bukanga data lelo bakobimisa babiloko mususu ya Linda bo bakofinga ye eza lokuta mais bakobimisa bo basali bakobimisa babiloko mususu bakofinga Linda et oza lokuta wana yo abaku conscient to solo babo ba sala bon mais eza nango loko eza lokuta mais ba sala bo basali ye et puis conseil no pesa Linda zala mayeli keba sikoyo koma excusez pardon pesa conseil batu mususu bakoya ba sala na sens que monter dossier babeta ngo voice mais za maeli mais lelo kotala Linda lelo zo finga maza mwana moke soko tali ba Linda wana bakozala pe bana ya mams na yo na ba Davina mais lelo koma bana mike lelo bakomi ko comparer bango na mams so tali lelo ba fanatique ya mams na ba jams ba jalelo ya mams lelo bakoma comparer ba comparer lisusu Belvi ba comprendre que Belvi a leki mams bakoma comparer nde mams na bana lokwa ba Linda ba Davina eza nini mo teke bazo kitise pe quand même ke yemo mtantima bongoti olobi yemo mtantimi bongo bandela yemo ko sila yesila bisalo yemo ko mtantimi bilo andima ba kitisa yebo mettons yo suis auto onzima ba antivale oyo boka lokwa ba Miss Lolo ba Zuma ba nani ba tante onzima bango vous comprenez o baya ba memero ba bêtise mais yo mom don simo mi kitisa. Voilà, merci beaucoup en tout cas abaku conscient, il parle très bien azo fingate azo ba vérité bo supporter to solo na likam oyo ndeko na biso alobi to yo kamona total amir est-ce que c'est vrai yo za baku total ngo pendant 2 minutes
Si la téléma, la technicien au téléma, les abakous tout téléma, tout. Et ça, yamba yamba bateau, à 5 pardon, à humilité, à continuer à fil, ou comment. Tout est jusqu'à ma proposition. Pas mon ami, ma bête est talingate. Et talingate, je suis prêt à tout. Parce que moi, ça m'énerve. Il y a des abakous, pas ça m'abakous. Il y a des faux abakous. À la famille, moment, la vie est comme il y a babakous pour aller à Kofinga. Mais si tu veux m'insulter, je vais t'insulter. En tout cas, on a ça prête. D'accord? Ou tu as pardon. Ah, tu m'as kilo, là, écoute, ah, où mérite mon pot de tuer la fille. Et tu sais, un côté. Ibutu. Oh, il est bisoni. Tout le monde en a. Et ça n'est si la groupe qu'on jouer n'a pas de commusus ou comment. Je ne pense pas. Les abakos posaient des questions comme moi et on aura une très bonne réponse et trouverons des solutions. Je crois bien au Ebi Mungongo Oyo, Oki Voice Oyo, Tata Mwasi Nabino, Babakouk, a réclamé Mpoka et continue la chaîne, Bateau Basenga qui ba pardon, Bakiti si chaîne. Baena Poka na chaîne, Azo Senga na Babakouk, Batala Likambu Oyo. A vous la tête. Te, ya bateau ba esikati. Eza bango. Bateau abi bateau basenga ki pardon ba tche bango ba. Kasiti. To mo tatali koma ndeko oyo nazo boya kotanga komone pona fulete. Atuni ye mutayena yo mutayena Poka. Te, ye mutayena Poka. Nani? Ye bandeko na biso ye mutamemi Poka makasi. Nani wana na ntandre? Tata mwasi soit disant tata mwasi. Wana tata mwasi. Babwa kaeti na libanga. Tata mwasi na ngasa kama tata. Te. Wana mams mtabwa kaina teya. Te. Ngai nga bata logique, ngai nga ba bêtise te. Na batwa sa ba buso ba te. Ah. Ya tata mwasi te. Yo linga bêtise. Est-ce que yo nzima tata mwasi no leka finga finga? Tata mwasi. Okonzima muto oyo. Oyo ba benge tata mwasi na bino po a finga finga. Alata tata mwasi na famille. Alata ma finga. Ate alata koma famille tata mwasi bisalo. Te, aza bongo te tata mwasi bisalo te. Ba mba ya ba proposer si la to finga ka. Yeba ndima ba bongo siko yango eza le bichaine ekiti kasi yango wana eloko memi ekisa chaîne yango wana tango na biso ke ba mesanisi ba Abakouk inconscient na matembele muko kokotsa wana pona desu ba lingangu te bo memi sensi wana mafinga so bota bino ndeni or musala si les a comédien vous comprenez mais bino ko si bolongoli ba fan na bino na musala wana bokotisi bona musala mususu ya mafinga eza salaire ya mafinga obozo finga ka mwana nzambe mwana oyo asala salami chaîne ya mams ndenge tandra sa ndenge zotala mate ndenge zokita boye eza na ngopona te ke o batu mo basengi pardon ba yete batampoka ba yete eza ya liboso eza po bozo finga mwana ya nzambe bozo finga mutu oyo a edaka ba orphelin lokola biso ozo comprendre na biteke beve edanga o comprendre ba orphelin lokola biso bonga na zo orphelin de père maman biso ça mais na zo orphelin so tanabi ba orphelin lokola biso non mi tia parce ngabe na zo orphelin voilà so bozo finga mutu edaka ba orphelin so maya misu ya belvita mozo kita eza la pasi na bino OK maya miso mutu wana tango zokita maya miso ya belvi ate pele tata litanga moko ta maya miso ya belvi eza pasi na bino ba malais o mam sa omona eza pona ba jara ba biloko oyo ba soit disant ba tata mwasi ba yaka nango ozo reprendre eza ba jara ba biloko aboyi ozo reprendre Nathalie ndeko na biso oyo zoloba a critiqué Mamé Nis Manianga. Pourquoi vous critiquez Mamé Nis Manianga? Pour Mamé Nis Manianga a yaki anniversaire à Belleville. Azolo a habité Mamé Nis Manianga là ti ba carton en soto na auto moi photo Mamé Nis na poto. Talam mutoke ko toucher. Talam oko toucher muto ayembe la nzambe. Amataka na ngomba. Wana tata mwasi bisalo. Na pardon? Kami benga tata mwasi bisalo.
Mais qu'est-ce que c'est bêtise aussi la tolérance bato anti valeur bandelango bata ba bêtise aussi la tolérance anti valeur tala niveau sur malheur bon na chaîne de bonne chaîne il faut bêta chi mais chef il y a liboso et après au tala au simbra déjà muto aidara ba orphelin muto aidara ba veuve belle fille na mona ba filmer le on a pété apesa maman veuve moko boye mi balé ba maman veuve ngo akabela ba mongo ele kala ngopela TVT apesa wana ntema na mobimba so mutu abongo tanga apesi maman veuve wana maman veuve na bi nzambe pambola mwana makamini so sala et que ne toujours liboso oya komeka akoleka na nzela na yo na nzela ye akutana na yo nzambe yango yuti donc mam sakutani na nzambe ezani ndenge moko nga nalobaka nasambelaka nzambe kanisa bato oyo nyonso baedaka baorphelin oyo akobundisa mutu edaka baorphelin nzambe akutana na yo yango oyo chaîne kwe kasi mutu nyonso edaka baorphelin belle vie batutu bafali baedaka baorphelin batutu baedaka baorphelin soki oyo na nzela na bango okutani na nzambe bajaka babiloko. Voilà, en tout cas Abakou conscient, il parle très bien azofinga te jusque là so bofingi c'est que bozaka bata mafinga lelo sort ya ser na biso ngana lobaka mam sakolela mama muteke akolela nanu bolelite eza bezite o tendresse asali chaîne eza ya kokita te mais chaîne ekufa d'abord chaîne okita te ndenge ni technicien bozaka na chaîne bokabwana na ye partenariat bosala belvi aza mabe apesi likanisi kende kosala chaîne bosali partenariat na mutu mais mutu ana bobeba ni bokaboli chaîne en deux parties bolela na bolelite totala sur vidéo mususu ya ndeko moko alobelaka pe belvi concernant sortie médiatique ya mwana ya ser na yo mams aza mwana ya Gabi aza pe mwana ser na biso mams apesi nene botai bambote belé Renate Ifoku. En tout cas, nous sommes tous en famille. Biso to lingana makamba boye to ya to la sapena ki tous en famille. Okoyela baninga na TV na ninga mabete. Olo bapika vérité et puis total non ndeko yo. Éviter. OK? Ndenge alobi. Keba no be fe longo le lobi lambate. Polo kola yo omona mutakala ya collègue ya mama na bino yango lingo ya na TV po ya ko saka na belvi. Ozoya ko oyake bo sala sila mabebo ye balukaka mutu boete sila finga mande belva finga ma biso famille bota to akande ko répondre modelo batu baleza bakuku ba finga sila mais ba finga belvi yo moni yango te yo ya ko bimisa oya ko bimisa sila za victime nana osambwa na minute balati si belvi eloko eza ya yete manto eza ya yete balatisi ya bakangisa ki lesbienne si la femme libre a femme seule mais belvi ta femme mariée moi ça mutu ana ba belle famille tangu bayoka biloko wana na TV batu ba omone ndeni o biloko wana bimaka na bino moko bato oyo boye belvi alia na bango aida bango biloko na ekokanga bino na kingo toza awa bamisu bakobima bagroitre bako ekobima bango yekola kobanga batu mwana omoni ndenge batindi yo boye aokima mbangu okoka te sila omoni mutu oyo tindi turo aokoka te luka so mutu mosusu otinda awa famille bote eza kao na kao lupanga bangala awa toloba so koti suki ya mutu ezokende masasa mbe ezokende Rwanda réclamaki droit d'auteur te poani il faut yela biso papier oyo tango yo okomaki filme na yo papier oyo ya ba dépense oyo salaka na filme wana parce que nalandi va dire non bientôt ba déclarer droit d'auteur bwana pasi pe naka belvi obino bo finga mutakisi lesbienne bozo ko déclarer mbonga masumu eloko yo lelo le droit d'auteur soki tembe funda belvi na YouTube soki pena ozo reconnaître yo comment ndenga na yebeli film eza yo tournisaki oyo kopesa na Candy Star na nene na yebeli mama bino soifé d'argent
Moi, je sali théâtre, abimi et l'autre côté, soi-disant icône na théâtre, abimi et l'autre côté na théâtre. Bana mikie ba Cardozo, ba la donya, ba ye, ba princesse. Ba s'imposer, ba na vie stable. Maman no ana ni. Ane l'autre, hein? Maman no ana histoire. Yanda sala film ya bolumbu, ana ni. Ane l'autre, hein? Parce que depuis l'année, pour l'indimité que ça mikolo, et yes, l'indimité. Vraiment. Voilà. Oyoki, je crois bien que Oyoki m'a emballé. Par rapport à la sortie médiatique, il y a frère Nayo Gaïta. Malgré, j'espère que Elogio est bien. Ouais, ouais. Et bien, bah, tu as commenté un peu par comment il a. Naloba, tu as commenté par comment il a. Moi, je suis en famille. Donc, à ça, à mon belle vite. À ça, abandonner internet, les lotés. À ça, un souci. Il pas la neme te boma ye musane internet. Ngana ye internet. Après un mois ye. Donc, si on a 12 ans d'internet, c'est qu'il y a 11 ans. Donc, à ça, parvenité. Et puis, à ça, mon tour, ma formation, ma casse d'internet, à travailler dans ma chaîne à miner. Mais les lois préfèrent belle vie. Alingara belle vie. Pour n'engater, il y a une famille botate, mais à CP là. Bino reprenons raté. Ndeko nanga na PCMO te bisika Darling Love parce que ça ne qui to na mona ngae. Aya na théâtre te pour CP la nelonga belle vie. Pour CP la aya pour sauver théâtre congolais. Parce que amoni muto yo azo tambusa théâtre congolais na vrai na malonga et ça Belleville Kandi yango moni a préféré à soutenir Belleville Kandi a tombola te Belleville Kandi amona na kana Belleville Kandi do bino futa kabino batinde la kabino mbongo ninga zana Belleville Kandi na numéro neti na bien ndeti mutaboy bon à part nengazo a défendre Belleville Kandi na bien pour na bateau ba ko contre Belleville Kandi yo so mona à l'émission a fin à pêcher a soit formation donc hier azali bosso après tendresse non na mon émission ne monta et yango na lobité na so pesa parcours na ye hier a soit formation après tendresse après sœur na biso pe le qui a tendresse à ça les actrice comédienne Deborah Mishika ma petite sœur chérie. Donc, baza presque génération moko. Malgré Darling Love aye moi liboso na théâtre. Na baku tendresse. Wana za mona libunga. Leki nanga Deborah Mishika en tout cas alimbisa nga ndenge na tanga kombote. Eza lango sa ranki na za leki nanga wana famille nanga famille di binga za famille nanga. Sauf que bazwa ne mutu mo na famille aluka bebi sa personnalité à famille. Si on tali famille wana na maman na personne na papa di binga baza bato kimia. Donc Darling Love a sa parvenité. Na reteni makomi bala lobi par rapport ya ndeko na biso Gaïta. Gaïta a réclamé droit d'auteur a déjà filmé na Candy Star. Gaïta a lobi si la ba bundise trop. Ya mo mona mtoto sur la chaîne Kwei bazo bundisa si la trop. Bazo sa la si la ba complot na Belleville na si la nani pena o ba bundise nani azo finga mamakasi. Mon frère Gaïta vous allez vous avez Moutoyo vous avez réfléchi bien enfin avant de l'école si la bundise était aza commis bundisa sans le savoir Bandela et ça le roi Moutoyo dans la inconscient Bandela aza commis bundisa sans le savoir et ça le roi Moutoyo aza na kindoki moko inconscient donc azo ça le loro moko boy yazo mona mo ezali bien zo détruire reprend il y a gonzima réponse au pesa Gaïta voilà réponse au pesa Gaïta il y a gonzima bato baza anti-valais lokola ba ndeko na biso ba miss lolo ba ndeko na so ba zuma ozo reprendre baza bato yo bazo memela buzoba ozo reprendre azo komi kwesa sans le savoir wana mams si la bisalu aza komi kwesa sans le savoir ke aza komi bamba na mabele chaîne ne ekodi o mona lelo ba bakuku misusu
o ba ko supporter te kanga date lelo o yo yeba bango pe to musu po yo yeba pete ba komi na mo ba na famille bota tika boy baba ko ba koma baba ko conscient ko yo te me ba koma ba za lo ngai te nezo baba ko ba le kayo kutu non pas exemple pasteur mo na ta la commune ezate pasteur wana ara l'église na eka ndeza mabezala ba bêtise tellement les gars belé pasteur mo na kati église na ekolongwa asa l'église na ye ba tutu balanda ye yo ate azu ba tumususu na ba tundambo ba mususu ba ni mususu ba ngo finga pasteur wana ba bêtise ya pasteur o tellement les gars qui trop ole ba ndimi mususu ba longwa pa ne ba koma na katikati ba ndimi ba longwa pena 80% ba ndimi ba kenda kuna ndenge baba kuku bako ndenge sko baba kuku misusu bako ya na famille bo tellement ba ko supporter te ko ba mona ke ba yo mbela bango elubu ya bien te bazo pesa bango ya bien te mafinga na mafinga kanda tema baba kuku misusu ba ko maso na posa batala ndi théâtre ba za su na posa ba za su na posa mafinga te bazuma te ba ko misusu na posa théâtre ba quitter ba ya sko famille bota voilà réponse et ça shit. Donc mam ça zomi bundisa ami bundisa ye moko donc dans l'émission au monde un prophète et belé mokindi voilà to shit en tout cas bande bolimbi cette émission qui toko wapi suka ino wapi engaye famille bota boza qui toko wapi boza na impact na idéologie gaita azolela droit d'auteur na ebité soka tia film na Candy Star na ebité en tout cas wana pena ifona la na lota ndenge Darling Love à lobby et puis na consulter na nous maman Belvi ko tout batu ba géra Candy Star pour actuellement mutazo gérer Candy Star cordon eza mundirba na ebité avant mundirba avant pe mundirba avant zonga ezaki nani bande ko gérer to yeba réellement pour bango ba ka lukaka ba problème lelo azoli la droit d'auteur na mukuse to si émission au moni lelo nga boya jira pesi to pasta pesi likanisi asala arti final chaîne na emoko pasta bandi de A M so ko suara tana Y tam so partir Y nga na zui nga salini na bité ya sali bon ntabandi lo ne de A asuki na Y yo pesi ka conseil o me meti na Z na sali makasi ndose makasi muto bande idée muto bande idée na na lobité ka sali bon peut-être na yebité nga na yebisa bino mettre a bête yo bela on est c'est comme ça pesa ki idée pesa na ye mais na yebisa bino mettre a Belvi Kandi soko kangele bisika solo nyezali o pesika 30 minutes abimelo no film so Belvi ari budu muso ara so femme bon na yebité so fete mais so Belvi ari budu muso ro na bo comme lelo akomi koteka akomi atekeleli yo akomi ate yana ba muso Belvi Kandi atekele mo malinga lo atekele yo kaka mais sans on va atekele au film comprendre akomaka ba film na ye moko azana ba mususu ya mayele soki ya komi ba ma pesi ba idée te pas ça peut-être tant muso Belvi komi film na ye moko ite ko cha gérité cha ba ku conscient ko cha ba ku conscient cha géri mais hello ni au bio au comité voilà to silisi na sujet oyo abaku conscient lilobano asuka na émission oyo pena ba mbote na auto six émission ouais merci lilobano asuka ça merci na bato ba nyonso ba comprendre ngo na ba baku conscient na bana famille bota na sipela na bino makasi bozaka mayele vraiment il y a trop parce que bo consomaka vraiment oeza ya bino maman Belvi Kandi na bilo nyonso salaka en tout cas merci nzama pambola bino continue pambola bino bana famille bota nyonso boza en arti final bato mbe nyonso nanu bo s'abonner na chaîne kitoko boye na chaîne wa mayele boye na chaîne musali na nzambe le roi arti final bo kende bo s'abonner bo sala ba partage pour na bato nyonso to balanda raté parce que ba mama ya buzobate a insulte les karaté comprendre na arti final bo s'abonner bo commenter bon ça là va partage et ça là bien en tout cas merci vraiment na pasta na pesio mbote pasta na biso monsieur M arti final télévision Jerry Kobetox merci chance matumona kera matumona na pesio bidu ba mbote na bino nyonso so esque bozali Cédric Mayombolo pe na pesio mbote pesa numéro na yo na bato ba benga yo conseil
peut-être prière, pesa numéro. Ouais, merci. On est Abakou conscient 091 068 60 49. 091 068 60 49. Wana bokomona ngai moko Abakou conscient. Voilà, tosi sika nzembo yo. Nzela mosusu te na kolanda. Obele senzela na yo. Nanyala kisanga. Oh Seigneur. Obele yo. Eh mais pardon, tous ils avaient la prière. Faut tout tika mto samsama la munanzila nzambe. Voilà, tout qui na prière. Nzambe totiki Nzambe natiki belle vie kandida maboko na yo. Natiki to besi belle makasi na yo. TV na maboko na yo. Nzambe to bwaki moto. Pesie makasi. Mayelo ezangaki bakisela belle vie kandi. Amen. Bato nyoso bazo comprendre, bazo déranger ye. Nzambe ba beta mana musomba. Ba beta mana fimbu na yo. Amen. Ba tumba mana moto nzambe. Amen. Batela mama belle vie kandi. Pesa mayele à 1000%. Oyo ezangaki bakisela ye. Tala makambo azo sala pona ba orphelin. Tala makambo azo sala pona ba veuve. Nzambe bakisela ye. Pesa makasi. Sala ete Bellevue TV et comme on a 1 million d'abonnés. Amen. Sala ete Bellevue TV na mois moko to na semaine moko et betaka ba millions de vies. Amen. Bato basaba inconscient comme ça bango ba conscient pour ba ya ba soutenir moto azo sala musala na ndenge elongo bani. Mama Bellevue. Amen. Batela ye protéger na libota na bisika so kindaka bataki nyonso ya butu ezala nil et sans effet. Batela be bana famille libota. Bataki nyonso goyela bana famille libota. Nzambe longola ngo liboso na bango. Amen. Pesa bango motema peka ya kosunga. Akombo Yesu. Amen. Tokutana la prochaine occasion. Bye bye.